africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatede. Na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélanger lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Merci, vous avez bien la télévision, pour la info, la journal, et après pour la peuple, merci, la fidélité, et confiance, pour continuer à causer la journal, la bibliothèque pour la rétro, et info, la journal, et pour la population, qui CDR, Bango, va enregistrer qui adhésion et belé, pour la commune, ya. Kimbanseke nangamo la bango pe Union Congolaise ikona mukuse bango ba sala ki inauguration chef na bango ozami mpenza na commune ya Masina pona kosukisa mokola lundi to l'accepte no parade mixte ya 14e région militaire oyo ba sala ki kuna wapi pa yezaki kitoko na stade de Martyrs. Et Yindeki Mabe samedi 7 février 2026, Kuna na Tchangu, précisément na commune ya Kimbanseke, Pambate courant de démocrates rénovateurs, Ceder Namokuse, parti cher, ya mwana mboka, Jean-Lucien Boussa Tomba, Bondi Melanga, Nanzela ya président fédéral, ya Tchangu, Serge Mbala, Bakisela Kaye mo pepe ya sika, Bozwa nanu eloko oyo. Ah oui, nakokoma na bango na sal bangaliwa epai wapi milulu esengelaki ezala bondi melanga sal esanzaki bato pambate bato bayaki ebele moko na moko alingaki akota pona kosadere na CDR. Mutu ya liboso ya kozwa maloba ndeko Freddy eko sondeni agoli epai wapi apesaki merci epai ya président fédéral Serge Mbala na ndenge azotika ete ya mibale secrétaire national adjoint en charge ya implantation pe recrutement Athanase Aozobi nakolobake ezali esengo makasi soki idéologie ya CDR ezali kondimama na base na bango ya misato vice-président interfédéral Joël Nitou atalisaki hiérarchie à parti kobanda na autorité morale Jean-Lucien Boussa président AI Alexis Mondonge Bambulu sima eyaki moma ya adhésion ya 10 quartiers mokoka na commune ya Kimbanseke pour na kondima vision ya Jean-Lucien Boussa Tomba. Au nom de l'autorité morale du courant des démocrates rénovateurs, son excellence Jean-Lucien Boussa, au nom du président AI l'honorable sénateur Alexis Mondonge, au nom du président interfédéral, les camarades Jean-Pierre Ndomo Kabengele, ici représentés, en vertu de l'article 65 des statuts, qui stipule les animateurs des organes locaux sont nommés par le président fédéral. Nous prenons ce jour à témoin l'assistance et l'autorité du parti. Et nous avons, comme nous venons de le dire, le pouvoir d'installer ce jour les animateurs des 10 communes politiques de Kimbanseke. Simba Peboye Bakena Milulu Oyo ba cadre et belé ya courant de démocrates rénovateurs Bazala qui présente. Ceder Tchangu, Moto et Pila. Première réunion, il y a cadre provinciaux, il y a Union Congolaise, Ikona Mokuse, parti cher, il y a professeur Daniel Mukoko Samba et Salemaki dimanche 8 février 2026 dans siège Nabango, il y a secrétariat exécutif provincial, il y a Kinshasa, Oyo et Zwami na commune ya Masina. Beaucoup tani Oyo to rencontre stratégique et Zalaki na cadre, il y a dynamique, il y a structuration, il y a redynamisation, il y a parti na niveau, il y a base. Na ordre du jour et Zalaki, séance préparatoire, il y a grande activité, il y a samedi 7 mars 2026.
2026 journée provinciale oyo ekomarke mingi inauguration officielle ya siège provincial na bango action oyo grâce na ba échange de vœux pe lisusu présentation ya ba animateur ya comité provincial pe ba structure misusu ya parti na niveau ya ville province ya Kinshasa misala izala qui dirigé na secrétaire exécutif provincial adjoint Jean Makassi na présidence ya CEP Bredge Engalim Firi Obama figure engagée infatigable ya Union congolaise pe lisusu tout le monde qui présence ya maître Fabien directeur ya cabinet ya président national camarade Daniel Mukoko Samba autorité morale ya Union congolaise en pleine séance ba membre pe ba cadre ya UCO na niveau ya province bango nyonso bazala ki surpris na arrivée ya secrétaire national ya plan oyo azali bongo na kati ya Union congolaise boye Emmanuel Mfiri oyo azali fils ya terroir ya parti est ya ville ya Kinshasa ayaki na famille pour na soutenir ba membre ya parti ya Union congolaise na élan ya solidarité pe ya accompagnement a procédé qui na domoko importer ba matériel mingi ba chaise ya bureau pe 50 chaises supplémentaires pe le sous pour na semaine oyo a copé sa split pour na ko permettre na ba cadre pe ba militant nyonso ba yeba na ko travailler na ba conditions ya kitoko geste oyo ezala ki saluer na assistance oyo a témoigner ki esprit ya cohésion pe organisation na kati ya parti toyaki awa pona kotala bandeko na biso oyo bainstalle siège ya parti national ya Union congolaise ezali parti ya professeur Daniel Mukoko Samba. Siège ya province s'installer awa na Tchangu ezalaki important pona biso ya koya kotala po bandeko ebele batunaka biso za ebele tozo se retrouver na ba effort oyo ya azosala pembeni ya chef de l'État pona ko stabiliser économie pona ko porter voix à Congo et babana e ko réclamer tokoya wapi. Maintenant que secrétaire exécutif provincial Esali Makassi ezui esika eza na ngope na nzela principale à Tchangu ndenge toyebi eza district où eza le plus populaire pour tolinga toza la proche à peuple. Bredge Engali na ngambo na ye akumisa ki geste surprenant oyo pe a insista ki mingi na engagement ya ba cadre pour na ko réussir grande activité provinciale oyo ezali koya. Toza surpris comment notre camarade aza secrétaire national en charge ya plan pe azali conseiller na cabinet ya vice-premier ministre en charge de l'économie nationale conseiller Firi nde tomoni bakoti na équipe na ye pour na kopesa biso donc il y a plus de 50 chaises plastiques pe asuki wana te koya kopesa biso lisusu ba meuble ya bureau pour to sala musala na ba condition elongo bani iko Kinshasa sango nango ekei déjà partout musala oyo ya Union congolaise soki o encourager yango eza ozo soutenir directement autorité morale. Pe à travers conseiller Firi, te kotinda mbela na biso, yepa commissaire la biso, côté oyo biso, mungonge comité. Nous en a besoin, ville mobimba tous les 24 communes, tocha ba drapeau, nous ça comprendre, ezali ko pepa lobake, o ezali visibilité, ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba. Oyo Mukoko Samba, azali ko sala, na mboka na biso, e monani na miso abat, e lobami pe na miso abat. To bengi, batu nyonso baya, pour accompagner biso na visibilité na implantation ya notre parti na niveau ya ville province de Kinshasa. Nangambo na ye Emmanuel Mfiri a encouragé qui adhésion massive pe a souligné qui visibilité ya siège provincial na boulevard Lumumba na commune ya Masina oyo ezali symbole moko ya makasi ya implantation pe ya vitalité ya Union congolaise. Réunion oyo e marqué qui étape moko importante na consolidation ya ba structure provinciale ya parti oyo ezali porter na unité organisation pe volonté commune ya ko faire avancer Union congolaise iko na mokuse. Commandant la 14e région militaire a sengi na ba unité nyonso ya garnison ya ville ya Kinshasa bazala na vigilance respect ya ba institution nyonso oyo itiami. Commandant la 14e région militaire pe commandant task force ville ya Kinshasa général major Stazin Kizimu a présidé ki parade moko ya kafu ya garnison week-end eliki ezalaki bongo na terrain annexe ya stade de Martyr et pa yoapi a s'adresser ki na ba élément ya ba unité ya force armée ya République démocratique du Congo pe ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa général Stazin Kizimu
kaka na maloba na ye a présentant qui ba ve et pas il y a chef d'état-major général ya ba FRDC pe ya commissaire général ya police nationale congolaise na ba militaire pe ba policier nyonso ya ville province ya Kinshasa commandé à 14e région militaire ataki accent mingi na trilogie alobela ki na terme oyo armée pe police et longo na population a insisté ki alobi biso nyonso toza na mama moko oyo ezali bongo nation na biso ya République démocratique du Congo même père oyo ezali bongo gara ya institution oyo ya nation président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo mosusu akumisaki diplomatie agissante ya commandant suprême na agression barbare oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo et pa ya Rwanda oyo azali komemela biso ba rebelle ya ba M23 AFC bolinga mokonzi ya mboka azali moko oyo abonamaki la population ezali excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le président de la République. Commandant ya 14e région militaire a déclaré que azali déterminé et longona collègue naye ya commissariat provincial ville ya Kinshasa, commissaire divisionnaire Israël Kantubakulu pour na couvrir pour na instauration ya sécurité na ville ya Kinshasa atiaki en garde ba compagnon nyonso ya uniforme armée pe police contre utilisation abusive ya ba réseaux sociaux pe komi kotisa na ba conflit foncier. Phénomène moko et si ekoti na Kinshasa wa na yebite soki ekomi makambo nini ezali phénomène ya ba conflit ya mapango conflit babengi yango conflit foncier basoda ndenge botelemi wana bapolisier ndenge botelemi wana kolekela bino basoda nyonso ya Kinshasa. Chef d'état-major général, après ça qui mitino depuis tard, et puis qui s'est mis soldat, on y cotisa na conflit foncier. Batwazola, bamabere bango, puisque Kinshasa wa, mais makambo munene ezalaka ezaka ba conflit ya mabele. Oh, même chef Kingandi, tozola ya mabele, et puis après si mali kuta. Ok, madame, on s'en va encore au continent conflit. Moi, je dis que Boye bake défilé mde et clôturaki cérémonie oyo défilé ya kafu et pa wapi ba militaire pe ba policier ba talisaki et loko ba ibi kusala. Journal ya mardi de le Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka Mbaki, équipe dirigeante ya MONUSCO, honorable Maotwene ye a Zoki diplôme de mérite Mikoleleki pour la construction de la mardi, c'est que contrôle physique, peu médical et seulement qui toque pas la policier, il y a Jemikin Est Kunana comme Badara. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a yambaki lundi, équipe dirigeante ya MONUSCO et Kambamaki na Jean-Pierre Lacroix, Oyo Azali Bongo, secrétaire général adjoint ya ba Nations Unies pour la opération ya Kimia. Beaucoup tani o ya haut niveau et Salemaki, na présence ya vice-premier ministre en charge ya intérieur Jacquemain Chabani, pays ministre ya intégration régionale Floribert Anzolini. Ba échange Oyo et Potaki Mingi na mise en œuvre ya ba engagement Oyo et Zomaki pour la discussion ya Washington pe ya Doha pour na favoriser progrès et stabilisation na est ya République démocratique du Congo Oyo et Zwami na insécurité na souka audience Jean-Pierre Lacroix atalisaki disponibilité totale ya MONUSCO pour na accompagner ba effort ya gouvernement ya RDC alobi balobeli mise en œuvre ya ba engagement Oyo et Zwamaki na Washington pe na Doha yango esengeli emema progrès et stabilisation na est ya RDC bazali koliki ya pona yango boindenge batalisi liboso ya madame premier ministre pe
bango bazali prête ya ko jouer rôle na bango na kobanda nanu na lombango pour na ko soutenir ba effort pour na cesser les faits d'abord na Uvira pe progressivement na reste ya ba zone oyo ezali affecté na situation oyo ezwami kuna. Responsable onisien a indiqué que ba disposition concrète ezali déjà en cours pour na rendre opérationnel soutien oyo bazana ba plan ya coopérationnaliser na lombango appui ya cesser les faits pe na ba engagement mosusu ezwamaki. Balobi bazali mandaté na conseil ya sécurité pour na ko soutenir ba recommandation ezalaki message principal oyo ba partageaki elongo na premier ministre ba abordaki question ya retour ya autorité ya l'état na ensemble ya mboka. Jean-Pierre Lacroix a insistaki mingi na caractère essentiel pour na paix moko durable retour ya présence ya l'état na ensemble ya este pe mingi penza ezana litomba ba M23 ba se retirer na Uvira wane ezali premier temps ba effort ezali ko salema enfin que ba membre ya gouvernement oyo bazali ko sala ba yeba na komona na ba recommandation oyo eutaki na processus ya Washington ya Doha etaki accent mingi na ba axe ebele prioritaire mingi ya respect ya cesser les faits kolongola ba groupes armés na ba zone occupée pe protection ba civil renforcement ya coopération régionale pe rétablissement progressif ya autorité à l'état na territoire oyo ezali affecté na insécurité mingi penza pour na deuxième pilier ya gouvernement mingi penza pour na deuxième pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali kolobela protection ya territoire national pe sécurisation ya ba citoyens nyos. Honorable Maoutouene, Papa Selembao, Dieu les responsables, a passé que week-end de mon côté très chargé. Misala Kitoko et Zanga Kate Kobo Tambouma. Awa Tozana siège ya ONG Naye, Congo de l'espoir. Azala qui surpris comme on a, l'Isanga ya banaba militaire. Oeba Sangana na dynamique babengi, dynamique des enfants de militaires engagés pour la République. De mer na mokuse. Bayaki kopé saïd diplôme de mérite pour la Misala Kitoko. Oyoye Azali Kosala. Banaba militaire balobi azali kosalisa misala kitoko na komini ya Selembao misala ya kobundisa makambo etali bosoto misala ya kokure bakanivo azali kobundisa pe insécurité na komini ya Selembao sur le plan professionnel kolobate ba formation ya ofele ezali kopesama na nzela ya ONG Congo de l'espoir grâce na honorable Maoutouene Dieu les responsables na micro ya Info Lingala yemoko atalisi esengo na ye na pesi bango merci mingi na ndenge bakanisi pour encourager ngai sur leads oyo ngai nazosala na terrain na Kinshasa en général et en particulier na Selembao na makambo etali sécurité oyo mokonzi mboka azobunda nango ntango nyonso na makambo etali éducation to enseignement de base oyo chef de l'état pour naki gratuité nango ngai awa pe nazobunda kopesa ba formation ya ofele na ba cours ya langue auto école informatique et coupe couture esthétique et j'ai ebele et na pesi bango merci pour toza ebele na Kinshasa awa choix na bango kotombe likolo na ngai eza eloko ya mokete toko komona eloko oyo geste basali eza par exemple eloko la mokie mais mpo na ngai eza profond eza une façon ya koencourager ngai ya koyeba ke mosala nga nasalaka emonanaka na miso ya bato eza na bato balandaka biso de près ou de loin. Bongo na sima réunion moko ya kafu esalemaki honorable Maoutouene Papa Selembao Dieu les responsables azali pe moko ba au cadre na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya autorité morale honorable sénateur Gentini Ngobilambaka masolo elekaki vraiment kitoko ezalaki occasion pona au cadre o ya ACP apesa idéologie ya parti ndenge ACP ezali kotambola na ba oyo ba kotisika bayeba ndenge nini ACP tambolaka pe koluka bato misusu oyo bazali banda basadere na parti politique oyo babengi ACP ya autorité morale Gentini Ngobilambaka. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président qui cérémonie
Il y a 10e anniversaire, il y a École nationale d'administration au Jefrem Nabokambemi, il y a PCA Nabango, Amisi Makutano, Bango organisé qui Assemblée Générale, CAAT, Airbus A320, pour Nabaklion Naibazala à l'aise, Zaki Bongo, National Samokolo, il y a mercredi. École nationale d'administration ENA RDC na mokuse ba célébrer qui na fierté pe enthousiasme 10 ans na bango na cérémonie moko riche en couleur Oyo ezalaki présidé mokolo ya mardi du février 2026 et paye ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Célébration Oyo et coïncida qui pe na sortie ya 9e promotion pe na entrée ya 10e promotion ya ENA. Ezalaki conçu pour na répondre à l'exigence nyonso ya modernisation ya administration publique na République démocratique du Congo. 842 ENA Mobimba bango bazalaki ya kobima na école Oyo eza pour na rôle stratégique pe na cœur ya l'État. Boye commémoration Oyo ezali acte politique moko ya makasi ezali ko concrétiser moko ya engagement ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko renforcer efficacité ya ba service public. Lokola l'État moko ya makasi et se décréta kate kasi yango etonga makaliboso na qualité ya ba ressources humaines na chaîne ya commandement clair na ba procédure moko simple na culture ya résultat pe na éthique moko ya makasi ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné ki na discours ya circonstance na ye pe a souhaité ki na bana nyonso ya ENA bango nyonso baye bana kosala mosala ndenge ya makasi pour na réforme pe na ba entité territoriale décentralisée ba jouer rôle na bango na mokolo pour na accès à ba citoyens na ba service public ya malonga. Assemblée générale oyo elekanaki na ndenge moko ya malamu na office de gestion et du fret multimodal au Jefrem na mokuse na bokambimi ya président ya conseil d'administration honorable Amisi Makutano ezalaki na présence ya DG ad intérim Emmanuel Mayele Samba na présence ya ba 4 ba agent ya au Jefrem balobela ki arrêté interministériel pour na bon fonctionnement ya au Jefrem wapi epai PCA Amisi Makutano atelisaki poleleke arrêté oyo eza ko permettre na Ogefrem à conserver monopole na ye pour na likambo oyo etali importation pas droit nyonso ya Ogefrem ezali bongo garantie na arrêté oyo et ko permettre ezala na outil moko juridique oyo et ko permettre na ye à défendre ba droit na ye balobela ki pe lisusu centralisation ya ba recette ya Ogefrem na compte unique pe création ya plateforme numérique pour na ko assurer utilisation ya ba recette na ndenge moko ya malamu babosa na kite kolobela mise en place ya logiciel ya gestion PADES oyo eza contrat moko ezalaka signé depuis 2024 PCA Amisi Makutano abakisaki na kolobaki esengeli dialogue ezala permanent entre ba dirigeants na ba diriger na kolongola ba zone d'ombre na makambo ebele balobela ki pe lisusu likambo etali correspondance ya délégation syndicale ya Ogefrem oyo bajon basengi élection esalema pona kopona ba syndicaliste ya sika. Ce qui concerne l'arrêté interministériel, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de ça, qui voulait dire qu'on veut brader les ressources de l'Ogefrem, il y a cette mémise du VPM à travers son fils et le reste. On devait quand même mettre à nu justement ces mensonges et clarifier que c'est une décision du gouvernement. Et étant donné que cela est ainsi, nous avons la redevabilité de faire appliquer la décision du gouvernement pour que l'Ogefrem puisse se retrouver dans ce droit. Aussi mapeboye bake comité de gestion et longo na conseil d'administration babeki c'était pour na redressement et office oyo. Compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azan l'issue kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atim avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination belé, na ba province pour la ville ya RDC. Bongo Sénaté, na 2026 oyo, CAA a conquis 34 mokoka na service ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi.
Je dis tout l'accès qui vient de Premier ministre Ye Ayambaki, ministre ya Poste et Télécommunications, le comité de suivi, il y a prix, il y a produits pétroliers, Basangana qui n'a une invitation, il y a VPM, il y a économie, tout l'accès qui vient de Sundenge, élèves, il y a complexe scolaire Pemba, Bango, Bakende qu'on visiter, école maternelle, Bakende qu'on visiter, qui marchait aux amis. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu basala qui visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete élève ya maternelle basala qui accompagné na encadreur na bango bayaki kotelisa bango biloko nyonso bazali kotangisa bango biloko ya kolia pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotekama na supermarché élève bazala ki na esengo makasi bana maternelle basepeli pe barepondaki na mituna nyonso encadreur bazali kotuna bango par rapport ya oyo nyonso batangaki. Visiter les gâteaux, ramasser, on a vu les boudins, doyer, visiter les boudins, les gâteaux, les dolés, les crayons. Visiter les boudins et les gâteaux, les crèmes, les biscuits, les jouets, les sacs avec les dolés. Bosimba peboye ba réponse oyo ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba pesaki par rapport ya mituna ba encadrer ba tuna ki bango etalisi vraiment que bazwa ki ba leçon nyonso na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu kuna encadrement kitoko ezali kosalema na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki kitoko na sima ya supermarché bango nyonso accompagné na équipe nyonso ba encadreur batu ya sécurité nyonso na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka bien préparé bazongaki na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix kuna na commune ya Kisenso et pai wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba de ezwami honorable Nerombungu Fabanga Moyo azali kotia ba batterie nyonso en marche pona encadrement ya bilenge non seulement na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo et sike ya kitoko kotangisa bana yangoyo ezali komonana. Merci honorable Nerombungu na cadeau kitoko pesi bilenge. Bango, ce vient faire quoi? L'argent. Il faut avoir quoi? L'argent. Et quoi encore? Mon collègue avant de tout vice-premier ministre, ministre économie nationale, ya Yambaki, nouveau secrétaire général, ya économie, ONG Congo de l'espoir, et faut nous porte en haut pour la session Yassika Bolanda. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, Ayambaki jeudi 12 février 2026, secrétaire général Yassikaya, économie nationale, Abolia, Taba, Mapolo, Bokutani Oyo, ezalaki na cadre, ya prise de contact et transmission, ya vision stratégique ya ministère. Na ba échange na bango 3 axes prioritaires yango ezalaki na centre ya ba discussion, lutte contre la vie chère, formalisation ya économie informelle, pe redressement productif, boye pona cohérence ya programme d'action ya gouvernement. Vice-premier ministre asengi na nouveau secrétaire général a veillé na mise en place ya cadre ya travail approprié pour na informalisation pe lisusu ya ba service ya maintien ya pays pe social katina administration centrale. Objectif ya ko consolider administration moderne ou ekozala bongo performante pe orientée vers ba résultat. Autorité ya économie nationale yepé ataki na lumière dimension diplomatique oyo ezali kokola na kati ya ministère yango ezali ko se traduire mingi na tenue prochaine ya forum économique Angola RDC, renforcement ya coopération Marocco-Congolaise, pe lisusu Bank Al Barid Bank, pe lisusu signature ya accord ya partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et Longona États-Unis d'Amérique. Nangambo na secrétaire général Abolia Taba Mapolo a s'engagé pour na commettre action oyo na service ya administration pour na kokotisa pe ko appliquer vision ya vice-premier ministre. Il nous a donné les orientations et de notre côté, comme c'est un premier contact, c'était à son tour de me donner cette ligne de conduite-là. Eh bien, en ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale
pour la matérialisation d'actions du gouvernement dans notre secteur. Et je lui ai rassuré que nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Bokutani Oyo est marqué et bandeli à nouvelle dynamique administrative na kati ya ministère ya économie nationale. Accès na efficacité, modernisation ya service pe mise en œuvre rigoureuse ya programme d'action ya gouvernement. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Maotwene oyo bamesana kobenga les responsables Papa Selembao et fongoli pa porte pour na formation professionnelle ya ofele tolobi bien ya ofele na ba filière lokola auto-école, informatique, coupe couture, esthétique, alphabétisation, na langue toza bongo na anglais na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, il y a pas un saut métier, il y a que des sauts gens. Ndeko nangai, qui dit bateo, olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir, ya mwana mboka honorable Maotwene, du les responsables Papa Selembao et fongoli ba porte pour na motonyoso na Kinshasa en général, pe na Selembao en particulier. Bozwa bango na adresse Oyo, route de Matadi numéro 3 bis, quartier Cité Verte, référence à Libulu, na commune ya Selembao, Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Vous avez été pour la colonne rétro et info lingala journal un peu pour le peuple. Merci. La fidélité peu confiance vous continuez à cause d'un journal Nabino. Fabrice Lundombi, Christian Kengebeni, héritier Mapindemi, Paygan Tingi, qui journal OETP à rétro et les Kalamalam, Namanda Kunabino. Bonne début de semaine, na botte na bio. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, à Zali jusqu'au Koumissa, perfection de n'engager de saganate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, dit mélanger lundi les sous na n'engager de saganate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibavion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma client. Ah, CAA, mon CPLC.